na kati ya libulu atanga domination tika bato kidiba c'est grand prêtre Jésus tozana des maps des poissons bongo là comme ebele siko Jésus mona njamba sali yango ngasi ko sona zui na zui papier mouchon na bongo comme ebele obenga ngasi ko zakindoki mais Jésus zakindoki te bato bali na fête ba meli abimisa na masanga vino bato bien Jésus siko Jésus azana bonga na za mwana satan yo zana. S'il a expliqué à parcourir 3600 km par seconde, si tu peux docteur Jules Car, madame, chacun souhaite par où c'est la cange. Venez te tibido, venez te tibido, venez te tibido. Mon Dieu, mon roi. Andy. Ba boutique za ba pauvre na boyi ba mbongo be lozolanda na l'accès na ngaka spectacle o eza muke yango to boye na miso spectacle za na musala te. Très chers fidèles internet de Hérotech TV, la chaîne de référence. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Je suis là, votre humble servante Carmen Aladjo, la diva. Quant à moi, je suis le baka Carmen Aladjo, pour nous maintenir son, pour nous musiciens, politiciens, pasteurs, comédiens, pour nous soit mon casa na arnaye et singa qui bat le bilan. Tout ça na pour nous bino, ni donna ne seigneur embela bino, maître Simplice bino bozo découvrir à tout à l'heure. Après de commencer, je vais dire merci à mon boss Jean. Oui, merci à toi. J'ai dit merci à Andy Waza derrière la caméra, à Sali qui est partout dans le monde pour émission au 565. J'ai dit merci à Lévi Kadogo de Paris, Balobi, Oazo Sala qui Carmen Aladjo, mon aba, millionnaire, Lévi Kadogo, merci pour tout fêter, qui tout le monde qui t'a fêté, pour tout côté, tout ce qu'on considère comme fêté. Na maître Simplice, tout le monde qui a sonné, tout le monde qui a maître Simplice à Zanani, à Lingi, à Lubani, ni bino au bozo découvrir de là, au boye billet, bozo ni au amé divino. Bonjour maître Simplice. Oui, bonjour maman Carmen. Bonne santé. Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Bon bilan 2018 avec Indé. Elle est très bien. Nzamba zo salat. Nzambe. Ok, maître Simplice, balbatu sosa balbuso ba yambayo, balbuso ba mona yo ledo, toko ba oko se présenter ba ibayo maître Simplice azanani. Je m'appelle maître Simplice 3e sorcier. Naza pratiquant. Pratiquant la science pour défendre contre le mal. Pas que ça la mabe. Na premièrement naza mukongo. Nazo pouvoir beaucoup partir famille. Si na yeko kola na volo yango na yeko tanga. Na kutanga la science na ko mikolo na sala septa vaudou ya ba béninois. Maître Simplice 3e sorcier à pratiquer la science. Science ya malamu ya mabete ya mabe na malamu ni na différence na ndeni. Différence eza ya mabe eza ke on aliaka bato on abesa to maboma on asenga bato ba sacrifice makila te. Même si na Bible moko Nzambe apekisa to bomaka bato. Abraham alinga pesa mbeka ya mwana eti Nzamba pekisa tala na pembe zo ebwele moko ezana le même à gorge le même biso peut comment gorger banyama donc comme si naza sou musulman comme na islam isa na ko sala ilmu na nga doa unanga na sengi pa Nzambe sunganga makam nazo sala première na senga na pa Nzambe pona ouvert ponyo to sala Nzambe muta permettre ngo akoboya pe simba ko lo ba pete simbe na sengi Nzambe aba esprit ba yeba sayelinga makambo ni rekopoma sina ngai pa ba esprit zani na kosomele loko ya linga tamsu whisky na kosomele tamsu taba na gorge tamsu soso zola na ndebiso to sala ka ilmu na biso c'est ça ezate o pesa mama na ote wanto ko sala ngo to neza masum un jour Nzambe eloko ko pesa ko tsanga tamsu ngana ko kota paradis pona bolamo na sala exemple yoko za maladi moko boya spiritualité po ba sida kindoki pesa sida kindoki resistaka physiquement ba ko ngo tenga na longo na spiritualité na chaque prière no bano tshaka kombo na ngati Nzambe pambola maître Simplice za bakse mikolo monte un jour pe na koti paradis na grâce na po na sunga kaka do éviter que science ya kindoki non eza kindoki tout ça des choses à kindoki mundela zana zandoki po mundele azozwa muntu azozwa makanisi kozwa eloko sali mutu keso tambola eza ki science eza kindoki mais kindoki moko ya bolamu ya kosunga bato yango nga pe kindoki wana za nasizwa eloko oyo eza mabe na komisa ngo bien mutabiki pas kindoki eza na butu oza patron zotambola na mituka oza na bambongo milioni na mo eza na eloko te ole papa no sali savoir na moyo komolela omonte wana za kindoki ya buzoba donc za des choses à kindoki donc nga sukuna za kindoki oyo ba mindele baza pa ya biso ya ba africain ya buzoba ya ba africain pomboka na buto ndenge baloba ko njeta fufe ko ma avion siko bimisa na moyo
na mo ozosenga Shimboki maître Shimboki siko yo sa science ba mundele mundele na bi science nécessaire sur téléphone tout mon solo na muta musika to solo li to sali le bosco ya simplice science na yo na invité au sein voilà yanga siko za ya ko traiter a traiter ka maladie tout makambo nyonso moi sabotaka te baye bazana poto bazana programme passeport o document emona azwaka te vie etambolaka te freinage ozana posa mwasi akima yo o mobala akima yo azonga makambo ne marcha to umeli na poto ba 40 ans eloko etambolaka te ozana maladi moko babokeli na njoto biloko elongaka te ozolana ozape na posa ozwakisa mbongo obimisaka mbongo ezali ozape na posa porte-monnaie magique ezali donc nyonso oyo eza difficile tungisaka muntu oyebisanga na kosala yango nazana mayele wana mayele te komi kindoki poso moi saki mayo zongi so ngise na ndeni na kindoki parce que mblomo so eza destin tetanga mateki mbana bazana mwasi nzamba panzi yango yosko zongi sango porte-monnaie magique wana opesa mbongo nini opesa batu eza kindoki après la esenga ba sacrifice te na sima excuse vraiment eza kindoki te kindu bona tango kala tiba ko bando excuse ba ko bando yebisa biso zwa likasa o chana selo lemo so likasa mo na biso ba kongo to benga ngo so maloba so ke chana sema lemo loba zo loba mo zo dominer na pouvoir eza science bukoko na biso wana ngala bosa na ngo te bukoko yango pe mundela volo wango mundela so kwa mo tangi so mo ya ba prière mundela ko yibso tanga botanga bomunde Jésus mo ka sala magie otala film à Jésus batambo bangaki bwaka na kati ya libulu atanga domination tika batu kidiba baipse grand prêtre Jésus tozana de mapa de poisson bongola comme ebele siko Jésus mona njamba sala yango ngasi ko sona zui na zui papier mouchon na bongola comme ebele obenga ngasi ko zakindoki mais Jésus zakindoki te batu bali na fête ba meli abimisa na masanga vino batu bien Jésus siko Jésus azana bonga na za mwana satan yo zana na mwana nzambe siko biso nzo mutu njamba sala biso omoni yango te ngai yo Jésus nzambe mutu akela biso nzambe moko aloba na Bible jamais boko sambe na mutu o ngana keli njamba zakazuwa do ekela muna nga ko sambe te ni yo ni ye ni Jésus na ko sambe na sambe la mingi nzambe po nzambe moko alobi pe na Bible mokile sama na maloba no ko bikisa ngandenge na loba ka nzambe na o na salaka na kota paradis pour na sungaka batu na zana mabete o ya moni ke na sala mabe bon adloba mabe wana elandanga na makambo na sapo na umeli banda 2004 na makambo OK notre simplice soko eba notre sada jeune uma troisième succès ndenge nini banda wapi ide wana iutsi wapi na eba comme troisième succès na yoko zongo na 2010 parce que na 2004 na zangi na ba Congo papa na ngaza chef coutumier na linga classe cité pour na zana na babenga illettré na tanga na ngate nga tanga ming science nga na nga classe cité papa koti singa ipsinga zwanze te osalaka bako komo lakisanga bokoko na yoko papa ne pas aki mutaboko chef coutumier comme si babengaka awa chef du village face à ndoki pozo kengela village donc miki azandoki kindoki kasi yako kengela batu bongo bino bazana chef de famille azala ça c'est que biso ba Congo tozana ngo exactement biso ba Congo chef de famille faut za la moi miso ko fond po kingela ka famille ndoki mo uta libanda ngo liana famille na boto yo koteka lete ko simba famille ngate moni ba sensa kindoki ngo eza kindoki ya bongo ya yeza ya kosunga biso ko protéger bana ya pa nzambe ye ala kisinga mayelo ati na yoko koma pe na kina yoko tanga science na komo tangela science na komo saela ba gagner dangereux tina komo na fodo comme troisième succès venanga sonnier chomba tikela ngo maître place ça qui est une réponse un peu il me tire là comme ils comme on est à temple donc ça me ça naie c'est que y pas daki muta ba temple na bino oui tukutana relation ya ba collègue ya msalati ye pas za marabu ngape magicien tukutana te chema ye to comme travailler et puis nga petit on a maye lozana venir et puis nga bino boza ba venir na nga ya lobby zo kombo au troisième succès ti yango ya tikela ngape na comme maître simplice troisième succès déjà combien de temps na bando comme na misala na banda 2004 etilelo banda 2004 na 15 ans na quitté pa na biso na dépendant na nga moko na sali foyer na nga na kini nga moko na bali nga moko na boti nga moko na dépendant ni papa ni mama ngai ba ndo mona mabe ke mwana lingi klasa ke luka basa lelo nga ba komo tshela motemi na komo sunga bango usunga bona ndeni po sala kana musala no na musala yango na bikelaka yango na futelaka ndako yango na tangiselaka bana c'est tout musala mosusu na yebete traitement kaka na traitaka bato poso nazalaki mutu moko
na yebi musala tembe na senga bando na zonga mbako ngo po ana sana papa mama te me nazo vivre na musala na nga Fabika sapa yimba na nzembo mutu na nga mbongo na nga partout na okena za na mayele na mutu yo partout ko kende okosala émission ba peso ka microbe osali nga pe partout na kemboka nyonso ba bisinga ka musala yango na okota na ndako na sali musala musala okota na ndako osani wana temple mo boye obochaka ba rideau rouge mutaya koti bikilakila to musala osala ndeni science akala science évolue science ba comment otangela ngo pourquoi science to otangela ba musu bazala ka science eza dona ete azo foxer yango mona ka batu musu ba belisa batu maboma me biso eza dona nga ya famille nanu bapesa nga ya kopesa na force tena ke luka ka ba musu ba kende ko luka yango envier kaka mutu asala ka bonga pena ke luka yo beli liboma. Donc misala science est développée donc nga musala ko sala ngo même si na ko pelisa bougie moko soit na mutuka na tangi boye makambo sala mina sengi pa nzambe pona senga na pa nzambe na kitisi 4 anges bo protéger na makambo na zo sala na sengi pa nzambe après na koti makambo na ya bukoko na ye biso na moni bukoko esimiti na ke na science donc maye les na mutuwa na za eloko na lemba na raté c'est que osala kingangano kana mutu osali kingangano osengi pa nzambe c'est que osambira pe nzambe na banga à part nzambe na osambira suna po ngana yo boto basangi nzambe na kindo mutu ko sala de esprit bon neti bonazana na sala na travaux na osambira nzambe te na osala travaux te osambira nzambe mais soko osala travaux osambira te même si nazo sala vana sala na kusenga pa nzambe na loba nzambe nga mwana yo nga bombu na za musala musute na mutu mayelo pesa nga pe ute pa na balumi nzambe ne so pesa ka tu mayelo pesa nga ngona na sala fasite nga eza ekende liboso esimbi sope aboyi pe musu pe simba ka te aboyi na ye po nzambe aboyi nzambe permettre ka tout soki aboyi na ko forcer te soki ndimi nzambe pe ndima kaka na sala ka ngoti le na vivre ka no seki nzambe permettre ka po nzambe permettre tu tala kaka nzambe ka muta sala satan différence ni sana yemoko pa de yemoko makamno ngabiso bato mokili to sala eloko te to kuta nyonso jeza science eza émission bo micro to kuta ngo sikonga na sala ni nyonso na kuta ngona mokili ngo na sala ngana créer eloko te o singa mona créer science na nga ngo kuta ngo déjà donc nzambe moko sala ngo asala yemoko asala na sata monte sana to tamana de chemin c'est ça que za na chemin à sata oui na za chemin sata mais na mwana nzambe mwana nzambe mwana shema satan nzambe abota yo après okimi na kimi te na sambe na banga ke makasi nzambe yeme maître ya ba maître nyonso na be dingu iluki isi petsa pour onzima nzambe azali mais malgré aussi la science maroza na ondoki mais onzima ki nzambe azali ce qu'on a quoi ba différence c'est que yone dingo wana noka belo moko oui te ça ba loko moko mais mutu mutazana science na yaza mungala nga za mwana ba Congo mais ba grand frère on tukuta ba grand père tukuta na makambo bango tukuta bango to pesa bango respect jamais na ko manquer on a grand père na yebi banda okonzima neti nani oyebiki asala e ba mambo ba ki magicien na bino bien na bosolo o ezana inconvénient te quand même mon ozi poudre pakoli ko sokola raté OK mai o esala boité na kolo ba komba bato te na kolo ba pourquoi mingi botamona lokuta oui mingi botamona lokuta pona ni balobaka photocopie ezalaka pirate pe ezalaka original ezalaka bongo kinwa moko afingisa bakinwa to bakinwa bavantimenta musu moko asala likama biso nyonso tofingama ezalaka bongo maître moko akosala likama na biso nyonso bamaître tofinga yango nalobi likambo bato poto bozotanga bozala mayele ngai va obenga nga tosala mosala ozuli contact na ngo lalo sengi pa nzambe muntu nazobingana benga na sala musala ozolanda lakisanga exact na sala uko maso nzambe lakisi tika so monike iza solo benganga okozwa resultat makambo yango zomona ba msusu bazoshue bazofingisa biso iza donner ta forcer na ye amnga mettre semble ça vivre ne bien analiaka na nga bien alataka bien na tambola na nga bien envier yepa ke luka akoma bongo suka azwine ayekoli musala ngo bien te mama akomo bima na TV uzimbonga to sali musala okokite ozolanda menga na zwaki temps 2004 na fandi la banda 2000 na fanda 4 ans na tanga kanda ti 2005 na ko kite pe na tangela ko ngezala wapi bako eze belé ba place eze belé ko ke na gagner dangereux ko tango ke na marka oui église marka ko na rose quoi do basi église ba initier ba to église science okit kasi ba science okit ko ke ngono bando tanga au moins ko vie vrai science ya ngwana po ba bandisi lo ko tanga
bazolakisa omoni oyo balakisa kokoma demo kasi balakisa demo bazoprévenir mpe oyo eza mabe kosala boye eza mabe bazolakisa yo soki boye na loyenge mpe obeli boma science fo kotangela yango koyaka te mba moko na ye kozwana kaka science non biso totangela science yango tosalaka science mpona elaka bato jamais nakoyekola nakofa na mosala na yekoli te oyedaka bato c'est intérêt et ensuite ezalaka na ba c'est intérêt te intérêt ezalaka mpona liaka mosala so eke réellement akofetanga intérêt na ngai yango wana kometre simplifié moto ayozakisa portemone mpa na yo après na suka apesi sacrifice ou bien nini te sacrifice eza te ngai nasengaka motu te natangisa mpe makila motu te na vi na ngai na jika mpe ntina kokufa osengani nzambe azoyoka ngai likolo nati koboma motu te na makambo so naboma motu tobima bona point nzambe batotanga sikoyo osengani nasengaka mbongo neti portemone yango mpeso portemone ebimisaka 500 dollars par jour natekeli yango ngai eza na ene mibeko te mibeko te ngai moko na misali nyonso yo oyemaka osombi ti natekeli yo tosali remise et reprise natekeli yo c'est ça ena mibeko te bakontinue so ngai moko deja nasala yango nasalisali nalambi napesi bakonti oyo bapesa taba ngai mo na mipeseli nyonso yo na ye natekeli yo obando fonctionner omeki yango mpe okokoma liboma te okoleya yango bato baza mpo tokotanga bakombo te baza na bambongo elo elekela ngai nganga azopesa mutu mbongo azopesa mutu mwana azopesa mutu nini omona ye moko mpo ani ye moko azwi portemone manjiki bana te yo moko ozala nango nano ebotelaka yo moko ozwi to opesaka bato mpo ani non omoni mbongo eza eloko te ngai soki eza na des choses ngai nayekola mosala mpona bano osalelaka bato pake nasalaka ngai moko ya ngai moko nasala yango trop tito ndoki elukaka science nakeluka bapesa ngai portemone na menki ebimisi mbongo na lie siko ndenge nayebi boye siko nakoma osalela yango nde bato mpo ngai deja nayebi naza grand maître mpo nde tobimisa yango boye topetaka baénergie ya makila na ngai nakopete ta mosu 1 litre na ngai ya makila me nabimisili yo mutu lia na yo ngai mpo nazwanaka succès me na perdre yango mona tomela mwa baji mwa bamalala baénergie wana tomela yango siko tosalasala yango trop monde te nakoma na nga su santé te santé kina nona makila okende osala bakisi mpona sacrifiaka mpona bato nasunga na nga bato ok maître simplice tokoma ochite ndenge bato baolanda yo bamona ta mwa démonstration qui est simplice oyo soto aza problème amonaki oui asolution eza mama démonstration eza nango wata ndinda aza na ondima te nakosala me nazoyebisa kotako démonstration eza mosala te ekozala na ye na Carmen zwa papier oyo bandosalaka boye okomona ogumbi bofongo oyo ekomi mbongo siko so moto aye pesanga mpe na bandosalaka omoni oza nango na yango te okoyeba te nayobi exemple bamosusu bazala bamaître mosusu bazalaka bongo maître mosusu okomona ye abimisaka bambongo asala baspectacle mais ere atravail yebi na ye te mais ye akende ozwa neka ya baspectacle siko oyebi te kati ni soko moto aye na maladi moko biloko ebime na nzoto esilaka te siko oyebi te ni produit okosala po esila omoni pressé na vie bon oko excuse nga nazofilme na plateau mpo eza ta ya molimo ozolanda molimo wana econtamine nga te po bamolimo mingi balingaka basigarete nakomela yango te mpo namela yango te mais na temps ya travail tomelaka sigarete mpo baesprit mosusu tokobenda sika totindi milinga wana ekei leloko yo olingi ozolanda okomande esprit ozolanda ozomona nini nakangi awa kangi basigarete andi ozomona mambo yango nasambela mpa nzambe fasite ngai eloko nangi nasala esimba ozolanda ozomona mpe eloko nasala ezosimba nasengi mpa nzambe nalobi komba nzambe na kombo na yo tata eloko nangi nasala fasi te ngai nalakisaki monene no yo ozali nyonso nazosala mpo yo osala yango nalakisaka nyonso ki monene na nzambe ke nzambe aresistaka merci ka po yebi grandeur ya nzambe J'ai obtenu la chance par la force des esprits supérieurs qui me désire toutes mes volontés. Je n'ai jamais différent à moi, mon ciseau de votre poche à laboratoire, mais je demandais suffisant de choses. Timbra canarada. Espiritus monstran. Que gramete matra kabala bala nija. Indun sankar.
Kabisa Chantal, les 4 étoiles 1982. À le cimetière de Kimbachi, le numéro 003 324. C'est l'esprit qui a parcouru 3600 km par seconde. Si tu peux docteur Jules Oscar, madame, chacun souhaite par c'est la cange. Venez te Tibido. Venez te Tibido. Venez te Tibido. Odi Mowa. Andi. Andi ta maman no mona. Mama nakabeli yo. Balia kango. Balia kango ko changer ko lengo za mabete. Ndi esprit ayi bilanga yango po ba boutique za ba pauvre na boyi bambongo belo zolanda na action ngaka spectacle o za muke yango to boye na miso spectacle za na musala te ndima ngandi na musala. Ozolanda to sala trop na leka ba chaîne belé ba yamba na sala ba spectacle za musala te. Spectacle za musala te parce qu'on a habité. Mais c'est besoin de singa maluba. Siko c'est que na habité na lubani. C'est que porte-monnaie magique pe na mbongo botarani na mambabo. Porte-monnaie magique makambo botaka mbongo pe botaka ko cha porte-monnaie video kangi ofisengi ba esprit ba yebo fungona kati mbongo pe bimeza magie. C'est même tout le monde a bien l'église ya no ba magie. Oui, bah pasteur belé bah ça la science a aussi mbona mutu okoyi au peut-être connaissait les magie mais to ko lo batene tinga na yambana ba pasteur musu bazana kata vile kisasa. Ba ki pa non. Ba ya pa non mais otanga ba kombo to zolanda. So yango na lobi ke na boy na kima na sima bible ke ngana za pasteur. Ponga pe na no biki sape ba na bimisi église na nga mutu azo bika yema la na longo so na boy na ko kima na sima bible. To so bika na bosolo te. Si ko moni c'est ça bwana siko ba o bango bazo sa na nga na lobi na nga vérité o na zana o azo bata na sima bible mona na bible bien veste. Comment tu n'as pas péché? Nasangi maluba. Tu as un maître simplice ou amoni qui azana ba problème na yezo luka maître simplice ou amoni nzambiti. Amoni qui maître simplice na cause répondre na ba problème na ye azama ko pesa numéro contact na yo. Oui, le numéro maître simplice ezaka ba o bazolo ndanga ba yebinga kaka yango 089 62 84 875. Plus 243 89 62 84 875. 089 62 84 875. Le numéro maître simplice na makambo to za nango difficulté tout bana poto o nion se dérange ko benga o zo solution na makambo no ko za la pe décider. Conditions ça. Ils ont la condition moninga na singe condition binga nga aventurer. Na za condition na webiso ko taka toilette to ko lia ka boete na za condition te. Oza science na ko laksa o ya sikezo renye mikolo. Eza ba science kala te eza ka ba banganga bazanga ta zamba o moni salita la ta lingwa la mi décora me tchaba putru na nzoto te science evolua. Science faut ça non et magicien faut ça non propre. Zolanda. Pour ce science comme tinu na kisalite ezo mimona buzoba. Na kalizaka nganga fo mona ba na rouge. Parce que nous surtout ba le même banganga wana so bo changer ba comme il relax. Kolala kola makambo zo bo évoluer to changer to 2018 to comme na 2019. Mbula ya vie ya age mati mbula vie kititi. Ilo ke c'est pesa bo bondi maka ki so boza banganga. Oui na zanganga. Na magicien tout fait. OK maître simplice. Batu ba oya yo moi libanga na oya. Te nazana libanga te. Oza bato boka te. Nazana bato te. Poso na bwaki bango ba koyeba ke to sala na bango ba faire. Ba loba na bwaka kapete. OK, mot de la fin là. Mot de la fin, bo contacter maître simplice bo za la décider. Ok, voilà, votre zakina maître simplice no monument mbasali wani eza makambo na yi. Et makambo na ngana ndite za makambo na yi biso kaka ke to présenter o bato ba na ngo ya bango ya kolobela. On se s'appelle na maître simplice na posa na contacter benga iso moni ko zuete o bengi biso to passer bino maître simplice. Là, j'ai dit merci à mon boss Jean-Pouy, j'ai dit merci à Andy Oadaki derrière la caméra, à celle qui émission il est 565. J'ai dit merci à Lévi Kadogo de Paris. Pourquoi pas à Babi, notre directrice Nabisomo Yachen, merci à toi. Quant à moi, Carmel Aladjo, on se voit à la prochaine numéro. Bye.